Bote batata ba mama bandeko ba oya biso ba oyo balingaka su le baoba bambote na bino ebele bisika biso bizwi bino bayenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo ba shalom ebele na ba homme de Dieu respect boboto na ba chef coutumier na biso boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique. Bah bonsoir, bah bonjour, ça dépend Ernini Bokolanda sous les baobas. Oyo kaka ya kaliboso, hein, na bandaku na bino, na kati ya ba bureau na bino, na kati ya ba cuisine na bino, na ba chambre à coucher na bino, pona kolambusa conscience, kosekisa bino pe mwa muke salaka bien. En tout cas, la moni ba mambe belé kolanda sous les baobas, ba sourire et komi kozonga. Yango nde salaka bilengi moko boye ezongisaka bo jeunesse bandeko nanga muto asekaka mingi anunaka noki te. Vraiment ba mama batata bandeko mikolo tokomika ba je photo toche photo bozomona wana eza ya ndeko na biso mwasi botala ndenge babwakeli ye maladi le msu boyokaka yango kaka na sango oyo babwakela ye mutu baladi maladi yango oyo mama na biso atindi photo apublie photo alobi tolakisa photo tolobela photo mais mama na biso pe atamboli malamu te yango bandeko na ngai azali vraiment kosenga bolimbisi atamboli malamu te mais alobi est-ce que sort penza o ya koki kozwa eza yango oyo bino mo bomoni ba jara ba maladi wana na poto awa vraiment bandeko na ngai ba traitement nango ezalaka mwa pasi vraiment bandeko bozo bwakela bato bakisi bino bana poto nazoyeba te bozo somba yango wapi nganga wana azotindela bino bakisi wana vraiment azouta wapi bandeko na ngai mais dimanche bino wana ebele na kati ya église bozokende na bino kaka kokomisa bapaster bariche pour rien mama oyebi koza na yo ndoki oza no moto asoloka obwakelaka wana bato bakisi fanda na yo na ndaku zwa mbongo na yo ya badimi ya bawapi kende tindela yango bato ya Congo bandeko na nga tindela bashege balia na bango ata babika parce que ozokelekisa ntango na yo ya pamba nzambe alobi soko oza na likambo ya mutu avant yo opesa dimi na yo avant yo osala boye na église il faut ke na korepare na mutu wana sikoyo tala ndeko na biso mama vraiment babwakeli ye maladi mutu ye babwakeli ye maladi na mwasi ya liboso mbanda na ye tokobenga ye soki mbanda soki nani bandeko na ngai makambo moko la danoise akombo ozanga maloba mais nakoloba kaka nakolamusa kaka conscience ya bamama ndeko na biso mama avandi kaka na mikili ya poto tokotanga mboka azali te tokotanga pe kombo na ye te mpona respect na ye essentiel bomona kaka ata mopende na ye bomona ndenge apoli kopoloa ndenge biloko wana ebimie na mopende bandeko na nga ti na se ya basi ebimie pe kaka ndenge wana azolala te azoka mikusa ezosala ye ndeko na biso ya mwasi abimi na camarade mobali ya camarade na ye vraiment mobali ya camarade na ye bazalaki malamu nzoka nde alingaka mobali ya camarade na ye ayebaka te azalaki camarade oyo bapesa ye confiance omona pe camarade na ye wana wabwakeli ye maladi mosu akenda kotikela ye pe bana bavoyage na mobali na ye ya kotala pe bana mosusu pe camarade na ye asalaka aoyebisa ye keno camarade na ngai sunganga kende zulanga bana bandeko na ngai omonaki azwi pe bana camarade na ye ntango mobali na ye akakozwa bana wana nzoka nde abimaka na ye deja na ser wana bana deja si bayebisa ye baloba mama tomonaka tantine moko apesaka papa babizou mais mais c'est normal aza tantine akopesa ye babizou mosusu kuta alobi ka ndenge apesaka yo mama na monoko apesi pe tantine bamama wana bandeki komona yango neti maseki abande kozongo neti ndenge wana mais mokolo mosusu papa kaka ndenge ezalaka batelefone mama acheke ka na telefone amoni baconversation bakoma kosolola deja batata pe baefasaka te bazalaka na bakidiba mingi na kote wana batata na ngai
boyebi ke ba mama ba chekaka ba phone bino batata bozana mwa kidiba bozana mwa retard botikaka ba conversation bon nzamba permetaka pe botika ngo pona ba mama pe bafungwa misu. Donc maman ndako tanga moni alobi non 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 non, ça moi je peux pas tolérer makambo aboye. Abengisi camarade nae avandisi alobi ah nga nazoyoka mwa nyungu nyungu mais yebisanga vérité soko bimaka na mobali na ngai yebisanga vérité parce que ngai ndenge eza boye ngai en tout cas mobali oyo tobanda na ye na pasi towuti na ye na bamboka ebele tokoti Gabon tobimi tozongisi Congo tokei Cameroun mobali atiki nga na Cameroun mobali abimi ayeba koto ya poto aye kobengisa nga na bana toye tonyokwami na mobali oyo ozomona oyo camarade na nga na ye kokutana na poto awa yo salisali ba vie na yo ozo mobali oyo boti na ye otiki lelo za bana 4 batata 4 wana eza vie na yo napesa ko console baka eza vie na ngai nga na mobali aza mutu te mobali aza torchon mobali aza boy ofingaka mobali me ngai na batelaka yanga mobali to koma na ye bakoko to mema bakoko na biso tozala ya lobi biso fo tozala exemple lokola papa Simaro Masia na mwasi na ye mama ngeni tala ndenge bawumeli mama Kelani sorry na mwasi ne mama Kelani tala ndenge bawumeli bawumeli bandeko na ngai lelo papa Lutumba tiki biso mwasi atikali azobokola bana na bakoko abi ngai mama la danoise na linga kinde vie ezala bongo mais yo siko lobelanga vérité aboyi koloba vérité awangani mama wana aye na sule baoba akomi kotubela masumu na ye bandeko nanga bobenga nimero yango wana olinko ya kotubela oye kotubela po soko tubeli biso tolobeli yango mokili mobimba so bato balobi nzambe limbisa nzambe akoyoka kolimbisa soko bombi makambo na etali yo mama ya biso amoni nzo altuni la donaze sikoyo ngai na osani ngape na akonganga te bandeko na nga na oyebisoni nako biso ka kota na chambre na yo mikangela fukama sambela et puis tango kokene na pas docteur ba kisi nyoso ba opeso pas docteur yolo ba ke ba kiso tanga na zomelango na zomelande makila na Yesu elimbisanga masumu esukolanga na sort oyo nyoso ya mabe mais mama lokola eza lisumu oyo yo moko consommer koloba teke bazongisa yango pa expéditeur yo lobaka kene bisika bikauka eza boyete ba dekola bandeko na nga bato continue tozana se ya sule baoba ngai awa naza na sima écran nazomelaka kobele ti malili ezongi bandeko na nga na comprendre te malili ekendeki nango me malili ezongi vraiment place nyonso ezwi bino bozwa mwa kopo ya ti kopo ya kafe kopo ya mai bomela na bino jus bandeko na ngai bomela esalaka tokos bandeko na ngai vraiment esalaka tokos bomela na bino wana ezali buzoba mama na biso alimbisa ngai me nayebisaki penza ke ezali buzoba na ye moko moninga tuni epe moninga yebisa lobi soki oyo nyonso azobima na mobali na ngai nazomona pasi na mobali yo nakobwakela ye maladi nakopolisa ye na se ya basi bandeko nanga mama na biso ayokaki te bomoni lisolo na uti kobeta mama na biso kake betelaki ye na sali bomo apanzani lelo mwasi oyo mpe amoni mwaye te alobi la danoise na bengi yo natindeli yo na foto beta mpe lisolo nanga olakisanga paster oyo asambelaki mpo na mama na biso oyo abika talanga ndenge nakomi bandeko nanga bomoni ndenge ezosunga makambo ezosunga soki yo ozozwa part na yo te kodesabone te kobima te pona oyebi lobi te lemsu part na yo koya lobi emsu lisolo lobi eza part na yo eza lokola ozokende église ozosambela bamsusu basambela 20 à 30 eloko balukaka nanu bazwango te mpona nanu ntango na bango ekoki te eza teke bakobaye bazokende ka bazoprie mokolo ka likambo na bango ekokoka bakozwa bakosepela bakoya kotémoigne botala ndeko mama se retrouve alobi la donasi lakisanga ka paster wana abandi nanu kotubela nga lobi banda na kotubela na sule baoba avant nga na pesa osko nimero sikoyo ya
pasteur wana banda nanu kotubela on a sel ya sous les baoba biso peto yebisa batu na biso ke botala eza ya konginda bandeko na ngai ndeko mama sans vous mentir alobi naza nazoka moto azoka nzoto moto azoko kwanza ngote po esale moto ndeko atuni ye mwasi ya libala atuni ye mama tika mobali na nga wanganya alobi nga na kosala oboye te abi ndeko mwasi na wanganaki mondeko wana pe libala abengisi mobali na yabi nalingi makambo te nga na moni ba preuve boyeboye mobali awanga na bi pas jusque là quand même ozozwa ngai nani vraiment pas jusque là akomi kofinga mwana mwasi wana camarade wana zaka propreté aza salité toi-même tu connais nga kutu nalinga te omona mbala combien na yebisaka yo kokende kotika bana kuna te mais yo kaka te vraiment non, faut pas dire ça. Mobali abandi ba français. Ndeko moi ça bi problème ezate. Ale nzoka nde asoki basomba kango na poto ye, soki na Château Rouge, soki na Matonge na Bruxelles, soki awa na Londres na Tottenham, soki na Suisse, nganda Suisse na yebi kombo te. Soki wapi to yebi te bandeko nanga, mama wana l'air ndenge kaka yomo yebi oza ba camarade yo wangani camarade wana ya kubande konanga bibali bazie belé na boite bibali bakomi na bango passe parce que en tout cas vraiment wana to lo baka vérité ndango wana mama soko zwi mobali na yo batela ye soigner ye zala na ye parce que mibali bakomi mwa passe ngai mama na bino mama leki na bino na ko bombela bino te bandeko na ngai ba mibali bakomi mwa pasi parce que bino pe ba mama congolaise boza na bino ba raciste bolingi na bino ba chinois te bolingi ba indien te bolingi na bino ba sri lankain te ba somalien te bolingi ka bandeko na bino oyo ya ba congolais pona o bakata bango musutu mais soki baza soki na misutu te mais zo mobali no ata sri lankain soko zwi okene na Congo bakati ye bovandi kuna mbana 1 mois pote sili bozongiti mabezali ba mama kaka ndenge yo moko ozwi mobali na olingo sala ye bato wana baza soko bazwi femme africaine to lobi na kata akokatisa na ye ba mama bobangaka na bino te bolingi te siko mibala bakongole bakomi na bango bazolinga mpe basi ya poto te bango nyonso bakomi ka tourne na ba ujana bamama na nga bamama wana nga nde nabetaka na nga lisolo na obeta lisolo na opesa conseil vraiment oya osepela na ete asepeli na ete eza pe lisolo na nga moko bapesi pe nga moko fo bobondela nga pe mpona continuer lisolo te ezaka te na kopesa bino lisolo dana zozolo bamingi beta lisolo te eza lisolo na nga soko olingi na yo te yo pe kende luka na yo benga mama wana kobetela yo na mobimba sa acha bacommentaire mama wana sikoyo mama libala asombi kisi na ye loko aye moko ayebi kakendaka pa mama wana ayebi ndako ya mama wana do ayebi ndeni ya kotyelo kisi yango nazobisa bino bolu ata soki mpe olingi ozwa libala yango ya moto zwa mpe mbanda mobali yango mosika ti place yango mpe ke mbanda no mpe ayebi ne ndako na yo te ata na miso alinga bwakelo kisi miso eza mpe mwa pasi ezwa yo kaka wana baye kotye kisi yango kaka na pete so na porte lopangwe so na porte ndako so mpe nde nini abimaka boye mandeko ya mwasi bamakwanza banini sikoyo ebandaki azobanga na kokwanza ale akepa ba docteur allergique bapesi bakisa allergie mela salabu ezosala eloko te kaka mikusa kaka ezosala amonika mwa ete alobi makambo abengi tata mwasi ne na Kinshasa kuna ayebisi alobi anga na poli nzoto nange poli na sa basi poli na mobali yango akimi na yeti est-ce que mobali ya mobali wana tanga ya talika boy amoni apoli abi uko mboy ndeni abi na yebi te ata yebisa mwasi na bi mama ye camarade no kuna poli mwasi na bi omoni mwasi libala libo omoni oyebi ndenge nini ya poli ote na uchi na kutani na ye na nzela ayebisi nga uchi pa docteur za na allergie nzoto na ye poli abandika muno makasa bi yo pe kaka soko continue yo pe kopola ka lokola ye mobali abi pona ni na bi kasi ya poli kendo kota kasi
o soki donc ndenge kutu eza wana ye bakanga na obima no so mikolo te abandi kotia mobali ne sukuma wana aye kobenga mwasi apoli nzoto oyo abengi biso abi omoni ndeni mobali na ngai yebike yo poli. Cela veut dire que bomaka tout bela loba vérité okopolaka kopolaka ozopola baposokala te misuni bando longo na nzoto ndeko mwasi abingaka motema makasi nazowanga nga binga na yebi na nga likambo te nakomi kutu koyebisa na bi soki yo nde obwakeli nga maladi mpona ozokanisaka nga na bimi na mobali no ekozongela yo moko alobi soki yo bimi na mobali na nga te problème eza te maladi yo kozongela nga mais soki obimaki na mobali na nga okoluka partout bakokosaliso maladi yo te otyokopolo kokufa nango. Mwasi wana kama monoko makasi abengi tata mwasi na Kishasa abi tata mwasi na abi nini aexplike tata mwasi abi problème eza te tokende ngo so na basene na nzambe so banganga so banani bino mo boye nde tata mwasi na ye kobenga abi mama tala balobi ke yo ozobima na mobali ya batu sikoyo mwasi wana mutu abwakeli yo maladi oyo mutu balobi mpenza atie yo mosika futi mbongo ebele abio mobali wana alobi ke oyo pasteur na soki pasteur soki na abi ke mwasi wana dépenser mbongo ebele penza ebele oyo ebele donc avant yo maladi wana esila na nzoto na yo il faut yo pe osala tout osala sacrifice opesa mbongo ebele mwasi wana siko wapi mbongo na makango mobali yango kuta sa kimi na ye ay abanda bandi kopola nzoto banda mobali ayaki amonika ndenga poli mobali ya ndako akima avanda na mwasi ne na ndako abandi kutu koyebisa mwasi ne to déménager bomoi mibali nde bazalaka mibali bakomika mobali akomi otala musukuma o badéménager mwasi alobi mais nde tovanda na biso bien quartier eza bien alobi ote na lingi so tovanda na quartier ote ata to déménager même kutu ata na tokenda baprovince mobali akomi kokende oluka deya bamisala na baprovince bakevanda na province donc mwana mwasi amoni te abengi camarade na ye alobi camarade sunga ngai biloko ebimi ngai so abi na osunga yo na ngai nayebi te biloko no soki euti wapi etali ngai te camarade kazobi me fungola motema epai ya camarade yebisa camarade vérité ya oyebisa camarade vérité te siko tanga moni émission nga na tie mama na biso ndenge kano ebeteli ye na libumu bandeko émission ya kano oyo tala bato ebele babengi baza na même cas mbanda bwakeli nga boye mbanda awa na poto bandeko na nga nazo comprendre te boza mitema mabe nga na boyi te tokenda na boyi te nesto napesa na mwa conseil donc non na boyi te siko yo ata yo za so mwasi libala to nakena pa mwasi libala yo pena mwasi libala donc cela veut dire que d'abord yo mo posa na ndoki yo mo simba bakisi yo mo po kota noka lifelo bande onanga libala ekota batu na lola te libala oyo bomona ekota mutu na lola te yango bomona ki nzamba lobaki en cas adultère oza na droit au divorcer nzamba yebaki parce que toza na zuwa mingi tolinga soko olingi mobali no olingi makasi olingi mwasi no olingi makasi yango nzamba lobaki no en cas ya adultère en tout cas bo se séparer na bino pona soki bo se séparer te soki yo kolimbisa mobali na yo limbisa ye penza sincèrement donc limbisa ye penza sincèrement donc na motemo limbisa ye po bosani et puis koluka su koyeba te mbandango akenda wapi mbandango abotaka bana combien mbandango asala soki nini olimbisi mobali na yo mobali mpe ndenge moko soko kolimbisa mwasi na yo limbisa ye sincèrement olimbisi ye makambo esili mais soko okoka kolimbisa te eza tokende kobwakelaka bato bakisi ngai mama leki na bino na bi habitude wana eza malamu te eza bien te même eza camarade no ngana kokepe koloba na ba camarade na kopesa pe conseil ba camarade mais na kopesa no conseil na ba mama ou bien mama nyonso tout oyo moni ke mobali na asali adultère Bible elobi na yo tika mobali wana mais soko oza na ba intérêt na yo mo boye omoni ke pona intérêt bana nanga mobali nanga za gentil mobali nanga za boye na limbisa ye mais tika mwasi wana oya ndumba wana tika ye kobwakele maladi te
ko bwakele sora mabete yo sambela kaka buka makola na yo bandaka koloba loba nzambe na ngai boyoka prière ya bie ba mama na ngai na oloba na bino siko bokanga prière o eza puissante prière bobomba ngo malamu tosekala biso ba mama oyo suka la prière na opesa bino soki omoni mobali na aliga bitambula bisimba même si mobali no parce que ba hypocrite baza okoyeba te mama nanga ke mobali na o akenda osala banzonzingi yo kaka okoti na chambre ozo simba ka bilamba mobali na o ozo simba ba sous-vêtement mobali na ozo banzambe na lola o eza bilamba mobali na ngai o eza ba sous-vêtement mobali na ngai o eza ba pantalon mobali na ngai nzambe mobali na ngai soki akei na esika mususu o mwasi mususu nzambe eloko na ye telemaka te pai mobali na ngai esika ya mwasi mususu azala impuissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth oyo ndaku na ye oyo nde nzoto yanga nde eza nzoto na ye nzoto ya mutu mususu eza nzoto na ye te akotelema kaka epa na nga epa ya mutu mususu au nom de Jésus mobali na nga kotelema te rabashika bashada bababa ozoka ba prière yoka prière efficace mbamoko na parle en langue ebimi na munoko la danoise ebiso to abana nzamba tongo bandeko na ngai ya tongo o basoso tanga loba penza kokoriko avant kutwa lela biso de abana nzamba tongo ozo beta ba prière bongo ndeko na nga mobali noso akepa mwasi mususu eloko etelema te soka akomika degu amonika mwasi boye degu nzambe stindela kaika basi oyo soki donc basi bapola do soka monika ka boye degu tindela ka basi oyo baza baguda ye te soka luli mwasi guna ye te sala ye aveuglement na basi nyonso oyo ya kitoko baleki nga na kitoko aveugle misu na ye na bamétise aveugle misu na ye na bato baza bakingo mwambe banzela mino obeti prière wana ndenge mobali na nga zobima boye chaque tongo mama tango tiema prière na ndako makila na Yesu ozwi prière wana leka mobali na ke musala bimi boye ale osimbi kaka même comme ça donc na wala prière wana babeta rango jamais na miso mobali bande kona babeta prière wana so mobali azate bolanda conseil bien beti ba prière a bongo bande kona nge salaka nzambe ayokaka mais bino kende ozo simba kisi botika biloko wana yosko ke simba kisi bongo soki yepe sko ake susu epa nganga oyo aleki nganga no na makasi azwi kisi wana azongisi yango back to sender yesusu epolisi yo moko omoni ke na yo moko pe obebisi nzoto na yo bosalaka attention kokaza te ntango ozosala moninga mabe yo ozomona kaka mabe wana ozosala ye mpona yo ganye kaka biloko ya mokili oyo lelo mpe koganye moninga poli akufi mobali no mpe ta mosusu lobilobi mpe akufi otikali mpe veve apres oganye nini wana ezalaki kote ya bamama oyo bazobwakela bato bakesi sikoyo nake na kote ya bamama oyo bozozwaka mibali ya bakamaradi na bino bamama baya mwasi baniese na ngai bana malongi na nga eza mabe mobali ya kamaradi fo mona enkele na miso na yo mobali ya kamaradi okolule ndenge nini mobali ya kamaradi okolule ndenge nini ndeko na nga tozaka meme na motema bolamu atoza no mwasi moko ya ndumba nzamba yo na mokili batindaka yo po osala no bakindumba na yo me kende koluka musika kende musika lia musika pisalaka musala no na cachette po ni foliaka pembeni ya ndaku lokolo za soso moko boye lokolo za ntaba bakangi singa mais non yo zali mbwa bakata singa fo kende kolia musika parce que yo singa okata vina yo ochongo ke ozalo ndumba
eza vi na yo nga na kopekiso te sule baba kopekiso te sala ndenge yo moko lingi mokolo conscience de kolamuka olamuki me tika nde kolia pembeni ya ndako eza mabe parce que bokoya kosuka na basor ya boye siko sor ya boye ndeko mwasi tala ndenge okomi poni kozokisa moninga na yo babilinga moninga no ndenge ozolinga yo moko. Est-ce que yo kolinga penza yo oza na mobali no même ozaka ndumba wana oza na mwa makangu no kana kindumba wana? Est-ce que okolinga camarade no abima na makangu na yo? Okolinga ngo pete malgoza na yo ndumba mobali po ozozwa ta musu mobali ya batu mais soki kaka mutu musu pa ye kozwa ye okoyoka kaka pasi. Ngana ye papa mususu boye abalaka basi misato mais chaque fois soka aye mwasa liboso ya mibale tanga ye esali mwasa liboso pasi. Mwasa misato tanga ye mwasa liboso utalinga asina mesana na ngai. Mais mwasa mibale bitumba na mwasa misato bitumba mwasa liboso biboni ko mama. Tika ye pa ya yo po ya katina yamba yo na bundisaka yo. Yebaka pe 4e akoya. Awa yo so ndima ki koya. 3e ye yo aye. 4e pa koya. Yangwana bandeko na ngana bani nga ko shite. Bino moko bomoni photo elobela bino. Photo elamsa bino conscience. Ba oyo nyonso tu. Ba yebi ke ozano mwasi libre. Olingo zwa mobali na yo. Zwa musika. Kozo ya camarade te parce que camarade a yebi position na yo camarade akotaka na ndaku na yo camarade akosala nyonso soka yo kozo bimana mobali na ye akoya na ndaku na yibi ba soutien na yo ayibi ba kaleso na yo ayepe aya kundele loka mabe na kati ya ndaku biso balada nazo to tondisa ba fleur na bandaku batu musu bayaka ye kaka na ba fleur wana timboli akundele loka mabe yanga bomona ngai na ba fololo na ngai oyo na lingana nga koyamba batu te. Pourquoi ya koyamba mutu boy akunde lui eloko mabe na kati ba fleur. Yango bandeko nanga bosala attention. Bosala attention. Bosala attention. Attention nao. Na ebite na loba na munone. So na ki danois so ki na ne. Be careful. Na anglais. Na danois même ce que passeport. Passeport. Na français bosala attention na lingala bokeba. Boyoki vraiment ba mama ba tata bandeko na kozwata na bino su ebelete na suki na nga wana na lingi bino mingi ba love bisika biso bizwi bino nzamba lola e ba ko pambola bino apambola bino na oyo nyonso bozali ko pesa ba commentaire ya malamu vraiment bo continuer ndengwana to suki wana ba love bisous bye.